Au nom du Père, qui, Papa, qui solo kelo Charles, donc le fort, du Fils, dit Papa Djelungana Kiangani, notre Seigneur Jésus-Christ, Salomon, donc le Pacifique, et du Saint-Esprit, 3 fois disposé sur terre, premier Kimbangu, 1887, le 12 septembre, deuxième disposition, 22 mars 1918, et tel qu'il est actuellement, Tata Kimbangu Kiangani, le vendredi 12 octobre 1951. Sa divinité, le chef spirituel et représentant légal. Donc, Simon Kimbangu Kuntima Kiangani. Nous sommes aujourd'hui le jeudi, le Jovenis Day, le Jupiter Day, le jour où nous sommes venus sur Terre, un Kenge en Kimbangu Muna, et en ce mois de Kundi, un Kenge, le mois de Kundi, le jour, c'est dans l'équivalence grégorien, d'après ce qu'avait décidé le pape Grégoire. Mais nous, dans le Kimbangu Muna, donc la décision de Tata Kimbangu du Saint-Esprit, aujourd'hui, étant le 28 et nous, c'est le 25. On est le 25 du mois de Kundi, un Kenge, en l'an 97. Donc, 97. Vous savez, le repère, c'est quoi? C'est le 6 avril 1921, où Tata Kimbangu avait décidé de mettre en place la nouvelle civilisation. Une nouvelle manière du vécu des humains sur terre, par le truchement de cette institution qu'on appelle l'Église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé Simon Kimbangu. Mais nous, ici, quand nous faisons des interventions, évidemment, le Giska étant notre soubassement spirituel, notre loge à nous, nous habite logement, notre logement où on réside, et dans le cadre de cet outil de communication qui est le média kimbanguiste, le média qui, le multimédia Tata Kimbangu, c'est-à-dire les enfants issus du 25 mars 1960. Vous savez, le 25 mars 1960, Papa Kuntima Diengienda, la deuxième disposition en Tata Kimbangu, avait créé cette structure, le média kimbanguiste. La première caméra, notre ancêtre, c'est Nkaka Kalamvuila. Tata Kalamvuila, c'est notre ancêtre dans la communication, parce que lui qui avait tenu la caméra le jour que Papa Simon Kimbangu magnifia à l'humanité que ce corps était incorruptible. Parce que ce corps-là, transfiguré depuis le 12 octobre 51, est resté sous le sol jusqu'en 1960, eh ben, exhumé le 25 mars, eh ben, ce corps-là ne s'est pas mélangé avec la boue terrestre. Et ce corps-là fut rapatrié à l'endroit naturel où le sanctuaire sacré s'est établi, qu'on appelle Kinlongo. C'était donc date d'anniversaire. Donc nous, on est les Longi dia Congo. Moi, je suis Longi dia Congo, mais Tata Kimbangu nous appelle ses disciples. Le kimbanguisme, la voie du kimbanguisme, nous sommes ses disciples. Aujourd'hui, un Kenge, qu'allons-nous faire état ici? Nous avons dit que la mission première de Tata Kimbangu sur terre est la restauration de l'humanité dans son état premier. L'humain fut corrompu par le truchement de notre mère première, la première dame de l'humanité, Nkaka Eva Nkenge. Nkaka Eva Nkenge écouta les dires de Nkadiam Pemba, c'est-à-dire celui qui se fait pour Allah comme s'il avait raison, mais en fait, c'est un corrupteur. Donc, il avait corrompu notre Ngoudi première, hein, c'est une Ngoudi-là qui tomba, et donc l'humanité pèlerina, l'humanité chuta, et jusqu'à la date du 6 avril 1921, Tata Kimbangu décida de continuer la mission que le Christ Jésus avait interrompue, victime de la démocratie. Parce que je rappelle toujours que notre Seigneur Jésus-Christ fut victime de la démocratie. Hein? Il y avait un vote référendaire
qui avait précipité son jugement devant Hérode, et puis Ponce Pilate, qui lava ses mains d'ailleurs, hein, lui dire, ça ne me regarde pas. Vous, le peuple, qu'est-ce que vous décidez? Donc, il fut un référendum, et bien ce référendum-là, la loi majoritaire des peuples, la majorité décida de crucifier notre Seigneur Jésus-Christ, donc Tata Dialungana Kiangani. Mais sur le mont Golgotha, il y a intervenant, le Père lui interviendra pour dire que mon fils, t'inquiète, je vais prendre ton relais. Et donc, d'ailleurs, nous savons ce discours que nos collègues de la communication spirituelle, qu'on appelle les inspirés, mes conseillers politiques, parce que moi je suis un politique, hein, je veux dire Congo, un politique, et politique dans le cadre des 3 P2SP, c'est-à-dire le pouvoir spirituel qui est l'institution spirituelle, l'église kimbangiste, et le pouvoir scientifique qui est le Pakundungu Pelekete, et le pouvoir politique, donc modèle Tata Kimbangu, pas la politique alémanielle, hein, tel qu'indiqué dans Daniel 7. Non, non, non. La politique, c'est la politique Tata Kisolokele Lukelo Charles, le fort, c'est celle-là que nous exécutons. Dans le cadre de respect, comme on dirait, Vumi Watata Kimbangu Kiangani, Ilu Bansiko Lozaï. C'est-à-dire les politiques, un politicien qui a la crainte de Tata Simo Kimbangu Kiangani, qui a la crainte de... Parce qu'on dit, quand nous disons que Kolo Yesu, Okita Kaose, Tata Nayo, Atinda Kiyo, Pona Koluka, Biso Basumuki, Puete Tobika, Nakanda Nae. Donc le Père envoya le Christ, Jésus son Fils unique, afin qu'on soit épargné de sa colère. Et la suite, ça c'est ce qu'on appelle le message des anges. Moi ce cantique-là, j'appelle ça le cantique civilisationnel. Le cantique qui annonce le programme divin. Comment Dieu a décidé. L'esprit qui errait. Dieu qui est d'abord esprit d'ailleurs. Beaucoup de communautés ne croient pas que Dieu peut être un homme. C'est normal pour eux. Hein? Ce matin, lors de mon échange avec un client qui est d'obédience islamique, dans l'échange, on a partagé, j'ai bien compris leur position. Eux ils disent que Dieu peut être homme. C'est normal pour eux. Hein? Parce que celui dont il sert, c'est celui qui n'a pas eu l'occasion de voir Tata Kuntima Diangenda de sa forme. Parce que là-bas, Shaitan avait accepté l'autorité de Tata Kisulukili. Shaitan avait accepté l'autorité de Tata Delungana, le Christ. Mais l'autorité du Saint-Esprit, c'est ça qui l'avait précipité. Qu'on a basculé. Kaka Mikala, Onge Mikala Mandombe, Luku Ikulu. Décidé, allez, toi, tu vas errer. On les poussait sur terre. Donc, c'est normal. Donc, nous étant Kimbangu, donc celui qui révèle le sens des choses cachées, et j'expliquais que, non, l'humain, l'esprit, s'est fait chair. Ça a pris forme. Le Nazaréen, inconnu, dont la forme physique nous ne connaissions pas, d'aucuns ont fait des autoportraits de leur visage, genre le peintre allemand. Donc vous voyez, actuellement, toutes les images que vous avez, c'est lui, hein, avec long cheveux, grosse barbe. Non, nous, on ne garde pas la barbe, parce que justement, ce client que j'ai reçu ce matin avait la barbe. Je dis, mais pourquoi vous gardez la barbe? Ah non, nous, on fait la barbe parce qu'on est modèle de notre prophète. C'est qui prophète? Ah, Mohamed, ok. Donc Mohamed portait la barbe, vous portez la barbe. D'accord. Ah bon? Mais nous, notre modèle, c'est Tata Kimbangu. Et Tata Kimbangu nous a dit, on ne garde pas la barbe. Et j'ai essayé d'expliquer pourquoi on ne garde pas la barbe. Je l'ai expliqué simplement, la barbe pour nous n'est pas symbolique du divin. Vous savez, quand l'enfant naît, on l'appelle un ange. Et l'ange n'a pas de barbe. L'ange, bébé, le bébé quand il naît, il n'a pas de barbe. C'est bien après que la barbe pousse. N'est-ce pas? Mais, pour garder le côté angélique, pour se différencier des autres créatures qui ont été juste créées par la parole. Parce que le distinguo entre certaines spiritualités, c'est que nous croyons en Dieu le Père, Tata Kisolokele, en Dieu le Fils, Tata Delungana, et en Dieu le Saint-Esprit, 3 fois disposé sur terre, Kimbangu premier, Kuntima Kimbangu deuxième, Kiangani Kimbangu troisième. Donc, qui
dit qui? Kimbangu, Kuntima, non, Kikoudi. Kikoudi. Donc, le Kikoudi. Le Kikoudi. Dans le Kikoudi, vous avez Kikouki. Enfin, ça vient d'arriver, hein, l'information vient d'arriver. Kimbangu, Kuntima, Kiangani. Alors, donc, ici, le Saint-Esprit 3 en 1, Boué Yeka. Le 3 c'est Boué, Bouena Diambu, et le I, le Eka, comme c'est. Bouena Yeka, comme c'était, donc le 3 en 1. L'arrivée de Tata Kimbangu, la restauration de l'humanité dans sa disposition initiale, dans son état premier. L'état avant le coup d'état. Parce que Nkadi Mpemba, Chétan, c'est les qualifications qu'il a pris sous terre, hein, l'esprit erré qui n'a pas de place. Quand il a réussi à faire tomber notre ancêtre première, Kaka Nkenge, et Nkaka, son mari, Kaka Adamou, perdant également ses capacités, on a erré. Le coup d'état spirituel et Papa Kimbangu, donc l'esprit, le Saint-Esprit, nous avait tourné le dos. Il a fallu cette démarche de restauration. Ce matin, en venant à l'occupation pécuniaire, dans le transport, j'ai eu un appel de Tata Nsundidi John, un d'enfants de Tata Kimbangu qui est aux États-Unis. Dans son interpellation, il voulait que je lui transcrive en Kikongo le chant Congo avec lequel on a trouvé le qualificatif, la nomenclature de l'écriture Mandombe, c'est-à-dire les deux voilà que Tata Simon Kimbangu a donné à Tata Simon Mandombe, le voilà Pakundungu et le voilà Pelekete. Alors, Papa John Nsundidi, donc, qui est l'un des membres de OSK, Orchestre Symphonique Kimbanguiste, m'avait demandé, dont son frère d'ailleurs est la paroisse de Biloba Passimo Kimbangu, le papa Paul, le dirigeant de la chorale, dirigeant kimbanguiste à la paroisse de Biloba Passimo Kimbangu, dit Saint-Denis. J'aime pas trop le terme Denis, mais bon, j'appelle seulement les Biloba Passimo Kimbangu parce que Denis, c'est un nom qui n'est pas trop correct dans notre disposition. Denis vient de Dionysos, hein, c'est Dieu grec de la vigne et du vin. Moi, je préfère les appeler à paroisse Biloba Passimo Kimbangu Kiangani. Voilà, c'est mieux parce que Denis là, c'est pas Saint-Denis, Saint-Ouen, non. Les pilotes, c'est mieux. Hein, les Denis, nous, les saints là, je sais pas d'ailleurs, nous c'est plutôt donc paroisse Biloba Passimo Kimbangu Kiangani. Et nous, c'est la paroisse pilote de Tata Kimbangu, hein, le pilote de l'Europe. Hein. Donc, ici, Papa Nsundidi John me dira, Papa, est-ce que tu peux me transcrire le cantique de... Enfin, le chant Congo qui dit Ngele, ngele, munzila Congo. Ngele, ngele, munzila Congo. Munzila Congo, ndokote lubamba lwame. Lubamba lwame vangilanga lembo byame. E lembo byame bakilanga ngola zame. E ngola zame zizele vana zanga. E vana zanga monekene nyoka moyo. E nyoka moyo yitele mwana ndumba. E mwana ndumba kayidi waitate mune Kongo, waitate mune Kongo, e mune Kongo wakananga ngoma tanu, e ngoma tanu zisanga pakundungu, e pakundungu pelekete pakundungu, e pakundungu pelekete pakundungu. Donc ce chant Congo là, et c'est là que j'ai informé mon collègue musicien, Papa John Nsundidi, qui dit papa, vous voyez bien que le cantique là, sais-tu que ce cantique-là évoque ce qui s'est passé au Jardin d'Éden? Et oui, nos aïeux ont gardé ces lamentations-là dans ce cantique-là. Parce que ce cantique-là explique ce qui s'est passé à Kouralumboulou à Éden. Mais oui, mes amis, à Éden, donc en Kamba, en ce moment, à l'époque Manzabola, hein, parce que Nkamba, c'est le qualificatif que le Christ a donné après. C'est moi qui manque ce territoire où tu es né. Mbaza Bola là, ce n'est plus Bola, ça devient
Nkamba Yelusele Midiampa. Suna Tambula Makan, Lukamba Nzayamvimba. Hein? Donc, la nation, le territoire, d'où d'ailleurs le devoir. Nous devons le construire. À n'importe quel niveau tu trouves, mon ami, tu es Ndombe. Tu es humain, digne de cela, tu es Bantou. C'est-à-dire, tu te reconnais dans l'unité de l'humanité sur Terre à partir d'un Kamba. Donc, à partir de Solokele, parce que c'est leur résidence. Le siège ne peut pas que Solokele, le siège ne peut pas de Lungana. Parce que nous avons Kamba, Oye, Yelusele Midiampa, Dikunanga, Tata ki Solokele, Tata de Lungana, et Tata Kimbangu Kuntima Kiangani. Voilà. Donc, c'est là-bas leur siège. Dans ce sens, nous devons avoir la préoccupation de la construire. Donc, c'est là-bas. Ce cantique, ce chant Congo-là, explique exactement le coup d'état spirituel. Je m'explique, suivez-moi bien. On dit quoi? Ngele, Muzila Congo. Nakei. Vous savez, moi, l'ingala qui ça comme le Ginsusu d'ailleurs. Je vous communique au Ginsusu, c'est l'ordre de Ginsusu, c'est tout le Babel. Nakei nanzela Congo, Nakei nanzela Congo, na lokote lubamba langai, lubamba la manasali fiège na, je sais pas comment on appelle. Je suis parti sur le chemin du Congo. Je suis parti sur le chemin du Congo. Sur le chemin du Congo, je me suis attrapé des lianes avec lesquelles j'ai fait un petit piège. Ce piège-là, j'ai attrapé des silures. Ces silures-là, je l'ai mis sur les pieds des srales. Sur les pieds des srales, je l'ai vu comme étant des serpents. Ces serpents-là qui mordit la jeune dame Congo qui pleurait. La jeune Congo qui pleurait. Que dois-je faire, moi la fille Congo? Que dois-je faire, moi la fille Congo? Et dans le Congo, il y a 200 qui font Pakundungu, 200 qui font Pakundungu, et Pakundungu, Pelekete, Pakundungu, les sons Congo qui font le son Congo qui ont le manteau Pakundungu, le son Congo qui ont le manteau Pelekete. Donc, le son Congo, ce chant Congo, c'est comme quand tu dis, donc le tam-tam Congo, le Ngoma Congo a 200. C'est-à-dire, dans l'électronique, c'est pareil. Dans l'électronique, il y a ce qu'on appelle les trebles, les aigus, et la basse. Ça, c'est le Pakundungu. Et les aigus, et sa divinité, Papa Kuntima Diangenda, dans son action d'évangélisation pendant les 34 ans, non-stop, afin de récupérer, c'est-à-dire les ossements desséchés, pour leur faire revêtir sa capacité physique, la capacité d'action, à proprement dit, c'était qu'elle avait voulu au départ. Pendant les 34 ans, ils se prenaient avec les musiciens de la Fava Kimongis. Et la Fava Kimongis, ils ont 2 sons. Le son qui fait la grosse caisse, Pakundungu. Et les Témournais qui font plekete. Donc c'est le Pakundungu, c'est ce qui est gros. Dungu, qui m'a dit Dungu, c'est gros. Et quand on dit côté Pelekete, c'est qui est petit, comme le 2. Par rapport à la disposition, on dit le 5 à la forme, le Pakundungu à la forme de 5, et le Pelekete à la forme du 2. Vous voyez, donc c'est le plus grand et le plus petit. Mais en fait, quand je regarde dans le miroir, moi quand je regarde ici, je vous indique que c'est un 5. Mais en fait, moi je lis 2. C'est pas dans le revers du miroir, ça se regarde comme un 5. Et là, quand je regarde, vous voyez un 2, vous. Mais moi, quand je regarde en face, ça devient un 5. Donc le revers, on ne voit pas qui est petit, qui est plus grand. Mais il y a un échange qui est là parce que ce sont les 2 voies-là que Tata Kimbangu nous a disposé pour développer ce qu'il avait caché dans les 3 quarts. Donc, mes amis, le thème est imparti. Il est exactement 30. Je dois reprendre l'occupation pécuniaire. Merci de votre disposition. Une fois de plus, je m'excuse si j'ai heurté quelques sensibilités. Mais en tout cas, c'est certain, c'est que notre but, c'est que nous soyons ce qu'on appelle un peuple uni qui vit selon les 3 principes fondamentaux. Les 3 principes fondamentaux. Le beau mimi, le nzondisa, zola, sikou yebisalo. Donc, l'amour sincère vis-à-vis de son semblable, le respect scrupuleux du texte de loi que mon ancêtre Moïse avait reçu sur le mont Horeb, donc Exode 21 à 17, ou Deutéronome 1, 5 à 21, ou Deutéronome 5 plutôt 1 à 21, et surtout les bonnes œuvres. La construction de Nkamba. Nkamba, c'est la priorité de priorité. Donc c'est dans ce sens-là, mes amis, je vous dis merci une fois de plus de votre disposition, et je vous souhaite je veux dire quoi, selon là où vous êtes, à l'heure que vous allez me suivre, hein, bien de bonnes choses dans votre vie. Que Tata Simo Kimbangu, Kuntima Kiangani, à qui on implore toujours sa miséricorde, nous accompagne maintenant et à jamais. C'était le Médiaki
de ce Nkenge 25 Kundi 2019. Comme nous disons toujours, vous savez que nous sommes là grâce à l'esprit de vérité. Nous disons que eh ben, t'es bien, toza, c'est le verbe avoir, toza. Donc j'ai qui? J'ai sa divinité, Tata, Kimbangu, Kontima, Kiangani, à qui? Évidemment, nous sollicitons toutes choses. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Je vous laisse en compagnie d'un documentaire audio qu'on avait fait à l'époque du tournée du Zunga Nkamba. À très bientôt. Au revoir. Le 6 avril, Salou Kiabantika. Bisi nsubia mpila bia moneka. Muma kamuma. Buna kwa beto, mungungu wa kimbanda. Mwamoneka sintu kia masono maoka ve. Mena mbangu ndulu vo. Owu kakana. Nzambi. Usa vangama. Boto bwena mukanda nzambi mu Daniel 5, 25 à 28. Masono ma Monica Quantinu Belesa Sali Mugifaransa Baltazar. Wakala mwana ntinu Nabukadenel Sali Mugifaransa Nabucodonosor. Daniel Kakawalenda mu vanika mbandungulu. Musonga vodiambu didi, tuvuan didi mulumbu kia hunu, diateka salamampe mutandu kia luta. Simoni Kimbangu Kiangani. Beto butuze ivo, inge ye kwa kutata Simoni Kimbangu. Inge ye kwa kumpetata jangienda kuntima. Ngizulu aku kungungu wa Kimbanda. Neke veze. Kolo kianda tukezi ya viingila. Bukina vo unu. Utulu akidi. Bambuta. Batangana vo. Ntuta yantete. Ntuta. Yanzole nseka. Muna diodio. Mambwe matulombele. Mana wakana vanga mungungu wa Kimbanda. Neke veze. Utuvangila. Landila mbandungulu. Amasono ma o kave. Tata Simoni Kimbangu. Tata Simoni Kimbangu Kiangani. Mambo maonzo no matulombele. Vafulu kiaki. Sinsu kia mvuma. Kiaki utukuvene. Musonga. Luawa nuluampa. Mugifalansa. Nouveau démarrage. Tukangeye yebetu banabako. Tuiziki kituveni, yimfutululu amatondo, munkotolo aku kuvata didi,
ye mpasi wenda tela binsamu ku Yerusalemi kina kiuvutuka bika tata nzambi kakusakumula kakuvana zingu kyanda mpasi watuvangila momo masunditi to munankumbwa se imwana wavelela. Amen. Autre homme de la journée, Papa Kampo, l'historien spirituel, explique quelques points d'assaillants sur le fait. Nous sommes le 12 février 1921 avec Papa Simon Kimbangu, fondateur de l'église kimbanguiste. Il remonte à la période de 1921. Papa Kampo donne le sens de la réalité avant que son éminence Simon Kimutiangani parle à ses fidèles. Bayenda kuna aimo mende vrindijene babonga babaganalo uba wasonika basilisise kopi ukavutisha gezili chakangama buna yani wavovavo mwanda undelele njira vutuka yakijekula kwa batantu muna nganga mami ntangwa mpasi zame yeza nkangwa nkakampesi zayantika kansi tusiandama mfumu Yesu kalende sakutuyamulako kadi kayamulanga muntu nduna ukiveni kwa yandiko luja halu sikakutuvanga mpasi za zingi kansi kalendilenda sunda salukina njantikidiko kadi kwanzambi kitiukidi kilusisidi kima kyankakako kansi nkanda nzambi kaka lutanganga ntangu za wonzono komsotina lumwine mpasi lutala munankanda lulunda nsiku myanzambi ntangu ikwiza sitwakemera kweto sitwakemera nzambi yeto kundwa kohonga dyaka bantu sibeza batuka munza ya mvimba mukuzikemera nzambi kila kiliwaka ntangu ya kubika mfumu Yesu mundele sikakituka ndombe endombe sikakituka mundele muna mbangika beta kutubangika kalubatura nikitantuko tubazola pasivuto alunga sansiru ya Biblia mfutile matondo kwa baka na yebakento muna salu cha mpasi kiki tukele sara yeno kamono ko ikulufuta kansi mfumu wetu Yesu Kristo kuntwala ntangu yazenga mfumu sitwatunga temfolo lya dinene mwana nkamba sitwazibula dyo yimuna nzambi sikasambudila makanda yezindinga manza ya mvimba nzambi sikakulubulina mwanda velela bonzo kuna kavanyilamo kuna Yuda muntangu ya Pentecost bantu sibafula mafua tela masama koka imwesa simfofo banduwenga sibavaika musara sare byanjitukulu isavo basava lusara kyambota wigane kakavo vinjela tete bateka zolana buna hunu kiki bukagogele muna nwani
le bina yami me ba ko ne bakungana bi mono ko mfati be bakira yamula ko tele secret ina gogo yobe be akuru baba minele basadila ngaka ba obasala byoko soni kaka ba soni ka muminka ndabina bavuide mfuno gena yenti ifuru kimosi batunga yesinzo ubakoni tule nkanda mina bantu bakutime bonga yesala yekuzitula bima bina kanti nkanda mina avoka misinu nuka papa mfuma banja ko dodokoro tate kikusongeleleko yani kaka fweti myosina fungatu bantu bana kabanindi sala ora ntiya mputo yene mfuka ya ndombe vo papa mfuma mbanza yanda le ntiya mputo iteko kwele bia bio bakaba kunyibe bakanga fuka ina ya ile do bubu papa ndombe monukiga ale protocol uga kisa kesi tatu za ndazo za mo una kesi za ndazo ndaga ikisona nda yanti kila futa bisari bya gumu sale liste meme yanza nakakongwanga kafuti futwa munu kwa mifuta ubafukula bana tukabezi Fumalongo bukado akakuna sandre ndake yanivo nzambi kazeiselo pastere representa ko kikaze ni munkuikizi undele mibeno babo tarumosi yantika truwasa nkumu wazole bankasa senganti banka katruwasa belfunda papa yani no una mono nani lukundanga fundele diambu yakrizo divanga nani lukundu akumbukia nani kitibu ya fuate ni tondo mbili tomene kuikila fomono impange ngina vuruza kaka isikolo vuruza ufulu gengi bodyaka umuntu kumba memunjoruka babakiri nkumbu wanja una wantano pasteur provincial kitankumbu yani vo papa hindura umao bambuta bobo bambutanga bafutika kakale nswaswa unakaunga yana mutaja sofere uwezinyale bakekesi zina sokamo zeleba kwa zitulu bakidenkanda kwa lungane envelope ukagada kosole muna nafutura kwa tata lungane liste zoza kisaluka bani bonga mimi kuikize nkumu za kuru yalivo ngamfati sala mitacho kanti fila mwana ngani kuna mbandaka akulubumbasi ye mkenzo ye bana salele nkatuki lengiko bunga salele sfotikala ya mbasi gana buna mitacho peke ana liaka ukabonga ni liste pombe za kilo akila kia tubi luvingira tata ukuzikurusenda une tata ya siro nukete una papa vingire no tata kuzimumani sayanu kuruyidikira una papa mufokula fule tigana tata mwanda velela waikalila ekolonza kayavanga manietiko watambulila mpasi kumezole mpasi nkanda ndombe kamone kampe muntu vandosa makanda mankaka munza yayi muna bisono bine bamonika OKV tata siwoneke mbangu washamisa matoko yovu ndumba bavutukisa musiko la mpasivo balongoka kada kubatela yanvo bifulu bina bena baobamindele beno sila vingana nabyo kuna diamu jojo dimeni lungana mu Afrique dia jo tuka kuna ngende ya president ministre ba gouverneur patanga to lembo babo ibankanda ndo batatwarisa nchizo za zonzo Afrique diamu jojo dizilungana mubona bwa sigisila jo kwa bana ba classe mu futuka okuba futula bena longuka muntangu yamba kama sono ma OKV muzulu Mudiodio tata mfuma longo katuizidi mpambako mfuma zozo mwini isinchu kia mvutulu amatono meto wange tata Simoni Dimbangu wa mwanda velela nzambeto tulombele tinika nkunga kwa bampangi kwa Jacques onsilwa nzambi ulungane mwanda velela Got
Bilumo bya kuloi. Eyangalala. Esengo bya esengo te. Kiese oka kiese kui. Chai voka chai kui. Tata mwana pe tata molimo santo. Kola lelo pona biso eza monene. Toyoki mate na biso kobana na nzembo bayuda batei biso na mibeko pe mama ya likambo na koloba ete tata molimo santo si aya kati na biso tina toyeli awa nde oyo emonanaka na ntango wana na 1921 le 11 septembre tolandi badiscours toyoki makambo nyonso likambo ya tata nzambe nde elukaka nzela ndenge batei biso avant nyonso ya ezalaki maloba eloba wana eye komonana komi likambo monene oyo ezali chance na biso biso tobengami bankoko tala oyo esalamaki na 21 bakoko na biso bakangamaki batata na biso mpe bakangamaka lelo oyo na 51 papa kimbangu ya mission na ye esilaki akendaki bapapa mpe basali lingomba eke mokili mobimba bango mpe balongi bakei etikali na programme ya biso bana to bankoko toyebi ke mission ezali makasi kasi biso bato mpe tozala makasi na likambo ya tata nzambe tolemba te kokende ya batata na biso balobi otonga Yerusalemi lobi ekozala ntinsani monene ndenge tokabona yango ba Croix Rouge na bascout tomoni susu Croix Bleue seke tozali mpo na kotonga Yerusalemi oyo elobami awa ezala papa camp ezala batata bamama na bajeune ya ngungwa kimbanda nalandi bino très bien lambwa nzadi nasepeli mingi pamba te na 63 ezalaki pasi oyo papa ayaki na ngungwa kimbanda ndenge mpe akendaki na kungu ezalaki bitumba mengalo bina lobaki ete na ye mpona bitumba te toye mpona kobongisa boyoki oye papa oyo elekaka tozongela lisusu te bato bayebaka te me lelo oyo mutu nyonso aza na esengo mpe boyambi biso na kitoko nga nasepeli mingi pamba te soki tosali boye te alors mapamboli mpo tozango ekozala pasi makambo ya mingi eleki awa tekolo mwana nzoro ngatuka bweko koko azali mwana ya mibale ndenge papa Simoki Mbwangu abotaki bapapa baye kobota biso yango balobaka na Kikongo tekolo mwana nzole soki ezala koko ezala bapapa balobaki likambo ya pasi soki tokomi wana toza na droit ya kosengela ngo bolibisi makambo mingi bakoko alobaki ya mpasi mpe makambo mingi bapapa balobaki ya mpasi me
soki topesi tosengeli yango bolimbisi bakolimbisa biso biso bajene mingi balingi liso kosambela te mingi bakoti banzela mosusu ntango nazali kotala eza kopesa pasi pamba te ye moko tata Simon Kimbangu alobaki yango na 21 ke kuna toza kokende bana mingi bakoyokela batata te bakoyokela bamama na bango te ezali komonana toye lisusu papa Mfumalongo alobaki ete yo Dr Bazinga otongisa hopitali ya monene bato ya maladi ya motu bakozala mingi ele soki totali mwana po amipesa na kosambela makambo pamba awa toyoki masanga na biloko mabe toyoki bien toyoki te alors nzambe si amonaki bato balingi koyoka conseil te kosambela bamonaka ngo eloko ya pamba tata Kimbangu alobaki ke kuna toza kokende manga o toliaka mbuma ya manga wana bato mitano bakolia yango toyoki bien toyoki te mpona nini mpona nzala po bato bakozala mingi koko alobaki likambo wana me bato mpona kosambela bazomona yango eloko pamba me makambo ezali wana kaka te mingi si tomoni yango na miso me mingi na tomoni yango te tokomona yango bato baza komona te tozali kosakana te tozosala nde likambo malgré na kati ya bitumba toyebi ke tokolonga oyo ya mabe eyela biso te tozali bato lelo soki natelemi mpo na Yelusalemi papa Kampo Daniel alobi makambo ebele na kati ya likambo oyo toyoki ebele makambo mingi alobi wana c'est vrai pamba te mosusu nano toyoki te biso toyebi ke toza na basava me mpona nini baza kobima te likambo yango alobelaki yango wapi papa Daniel papa Kampo mambo mo basava kweka kokelama mbili eloba makina mbanza nsanda tata yango ebongaka ntango okei ye ntango bozali kosala ozongisi biso na nsima ebele balandi yo bazosala ata ekangamaki yo wapi ekoya ekokita me bato balingi na bango te bato balingi kaka bitumba koswana ene na kosambela mpe kosala misala ntango ozali koloba bato mpe na matei mabe ebele mpo makambo wana ekoya ndenge nini oyo toza kopesa mpo ete topesa na mayele likambo yango ekangami wapi mpona nini sino ngongwa Kimbana nga na sepeli ntango wana ezalaki ya bitumba me lelo oyo esengo bino nyonso libanda tolenda kwe toseba eyokani ntina Yelusalemi ça c'est bien likambo bolobe na sepeli nango
ngape na kanisa kiango na motema je foto tonga mboko yo po mabota bakoya kotala tokolalisa bango wapi likambo bango bakoyela okafe okakana nzambe vangama richesse bato bakoya mingi na mboka oyo awa totelemi bio tozali tere nini oyo ya banani ya biso moko asawa abwaki bele ntima mpe wabwita ungwaki banda oye topesi biso esika malamu topesi merci mingi misala nde kosala mawa kitoko me lambo nzadi ungwaki mbanda nabo bazalaka na ville na biso bato tozala na mboka tokoyokana boyoki nga lokola bosali bomilakisi awa nga na okende vitesse kuna na Kinshasa toza na bino na mboka toza na bino toyokani mabanga omoni bato oyo bapapa kope batelemi wana bakomisaka sango mosika bayoki yango deja alors tosala programme malamu nakanisa awa soni ekozala te kolabo ilakisi nga na sepeli mingi sika tokokota na misala retard ekozala te me tokolonga balinga te tokosala nini ya likolo ya banani ya sepe ya nani baya be baya te baya kibunda turubwe kasanga tubundi detu biza kwao sinote merci kamu nyonso eleki kitoko banda kuna tokendaki lobi awa mpe toyoki makambo mingi sika oyo etikali biso bajeune tomipesa nde aza na besoin bajeune ebele misala ezangi te kambo kitoko eza na nzela me tobongisa nyonso oyo balobi awa nga nayebi yango naza na mpe badossier ebele na bombaka mena tokosala na banani nga nalobaki ete soki likambo wana eye bokokima te ntango bokozwa mituka ya minene na ya mike nake na ngai omoni sikoyo tozoyoka pasi bino na ngai tozoyoka pasi na makolo botango wana ekoya bokokima te awa ekotandama ebele mutu na ya ye me biloko wana ekomi pembeni omona bamisise bakimei na bango bon nakopesa oyo banvelope okabolela bango kuna napesa faki oye ntango nakabolela bino banvelope moni baboyi eyoka papa onda dokimate bisengo eza
ezali makambo ezali koya ndenge alobaki yango na mbanza nsana toza na basava ebele richesse pamba ndenge tomonaka baetoile likolo na butu eza nango mingi me likambo wana ya kosambela oui papa sango ya kusita kuluya ni tata boyasa kaka mama savo baluwekio mina yawe esiyani akulutu baloba avant ekoloba likambo ya sika boloba likambo liboso ya nini ya kala ya solo makambo ya basavant tolingi tolobela papa mfuma longo papa diangenda na 74 esalaki ye pasi azalaki prêt mpo abimisa basavant mais alobaka na biso boye tozalaki na kisonge abi soki ngai nabimisi basavant lelo nani akondima ke basavant wana ezali ngai moto nabimisi bango mais papa likambo tolobaka yango oyo na 1921 avant lingomba ya papa Simon Kimbangu bien papa Simon Kimbangu amonana abanda musala tozalaki na mangomba ya bapaya boyoto boyete tozalaki na mangomba ya bapaya bakatolike baprotestant bazalaka me mutu akosekusa ebembe azalaka mutu asekusaki ebembe azalaki nani Si je peux couvrir votre jour. tango papa Simon Kimbangu asekusaki bibembe Allô? bato bandimaka to bandimaka te balanda ye to balanda ye te nani atiaki ntembeke Simon Kimbangu asekisi mutu te yango wana papa biso esalaka biso ta mosu kanda na zuwa parce que papa Simon Kimbangu asekusi mutu ebembe ya mokolo misato asekusi yango mais bakatolike bazwi bamoni ye zuwa yango wana bakangisaki ye lelo papa tozali libre bien que oza nanu na jalousie ou na kanda parce que nanu obimi na boloko te wana toyebi yango mais kwa bakulutu babongisami balingi babongisa makambo nyonso wana tu papa babimila na kote ya papa Simon Kimbangu abo soki babimeli na kombo ya papa Simon Kimbangu mutu akotia ontembe akozala akomonana yango wana papa te tozela nanu te ndenge olobaki oza kolobela yango ke biso tomisalela nanu baya kokuta biso ke biso mpe tozali bato oyo te nde volonté ya papa ezalaka ndenge wana me kasi biso miso ekufa tokobandela yango ndenge tokosalela ndenge soki yo obongisi biso te soki yo obimisi bango na kati ya libumu na yo te nani akolanda yo nsima baoyo baza kobokwama ozalaki koloba lisese moko mwana ya bato bazwilaka ye na tartine ya fufu te ozalaki koloba lisese wana mbala na mbala nakosi papa dengenda azali koloba yango te oyo atelemi awa nani yango wana papa tika kobombama biso tika kolekisela biso ntango bimisa bato wana babanda kofabrike biloko ya biso moko nasilisi boye na kombo ya tata mwana molimo santo Simbangiso ye Ntenyo kabanda ye Lokola okazwe mwana ni banda ye Likambo kaka we papa Boyasa lobi yango wana papa tango zo loba kuna ba musicien mingi ba muni mapasi papa na wale kaka asoke ye boko kimangai tango lobi bongo kasi papa kasi iyo moko papa na 3 mois tozo sala parade to ningi to leka yo ovanda ki kuna na piste hélicoptère ovandi na 6h du matin ovandi na piste hélicoptère papa ngenda biso to mileki likutu to kanisi kasi papa to tiki na piste hélicoptère to sali déboîté to zongi tite ko fuka mawana tango to fuka mwana makambo oyo zolobande papa yangwana eloba makiwana papa tali mokili trouble moko ezaki na Lubumbashi oyo baitile bakufaki oyo babomaki bangwana papa regreta alobi tala makambo esalami kuna batata na bana
ba pesi bana na classe po ba yekola ba twa bénéfice mitala ndenge ba subanyo kwa mipona nini basa kolanda mouvement ya mokili tala ndenge makambo ezali kuna yangwana ngai nazali fier po nasina former noyau na ngai noyau bongela meso noyau nde bana na yo papa oyo formé o baza koyeba ke papa Simon Kimbangu molimo mo baza koyeba ke papa Simon Kimbangu kyangani molimo mo voilà papa à partir de noyau wana kasi noyau ezali te tala likambo esalamaki na 60 likambo oyo tilaka motema na bato bayekola pa mosusu oyo bayekola na bakatolike baprotestant ndana yangani dalobi papa alobi bien ntango wana discours ekotangama drapo ekokita yo okonyata yango ntango onyati yango immédiatement ya biso ekotelama kasi mundele akoya kofukama nganga nzambe akotuna yo boni olobi mpona makambo ya lingo lokola azali mwana ngani bana ndako bongole meso biso oyo papa oyo olobaki heureusement na forme noyau yango oyo papa oyo bayebi yo soki basavant wana babimili na noyau wana bakobosana yo papa yango wana kaka papa yaki na biso papa Baba mfuma ndongo yani vo buya vuande bunanzo yatala ekingala ekani mtonti kinazina kani mtonti kina baba mfuma ndongo yani vo umvuindi bunanzo framaso zija ziziliza ndombe mundere mosi boba yesanga mulaka Upeji livo nka wudi nkyongolo ndombe kwa ndazi kina mupando bawu mfuma ndongo lyamu tusikuyula nga mulyamu lyanki kimbangi steko laka usambila munza mvimbe yani mulyamu lyanki lutakundile kivuto nyukadi gana kati kwa Brazzaville Kinshasa tukele muna nchamaza 4 jours tumeni musosa sava kwa zina kwa Afrika kanti tuzimona za wonzo no 40 kanti ba wonzo no mutiamu yanki ye mtetemwa ya kimbangi steka kanambu yani vo abonu za abili vo ntetemwa leo mbentetemwa ya katolika ya protestant tuzebizo meyina yange ikibeni yani mono ngabuiko baswe mono tata kandela bwito kwa kulubuma silunwa kisila ngambazi boba wonso bakete bakunsimba bene bana babakanga mukoma bana balami kamune nditomi yakisodira sava za kilika ibobo dinda buna bayinda ko landira dodo papa mare toro shodu bantu ko moskin fete ukadwaka ututelele kinsamu yani vo papa wangana nkanda ngini gana wangana address uyadwaka kuna Brussels ya sosa ngiri muina kuna ndambora me ngeni munene ukabaka bukatanga memfuma beto kutumini miziki kone katumini kansi gana address butusala mbalaje batuzigana kuna masuko ngeni nzaya kusonga nkamine meza sisa Simon Kimbangu babao bana kila basoni kaka kenkanda myawo nomukimosi mikoenda buna endonga zivuatiri mantera ndonga kamine meminene traktere avyo emuna masuwa buna bakome piki ya inene bakange kabere melanda na malanda na kamuna kumama nisako memu manisamyo muvuatiri bakota mbabenda gaika ukayenda ngere kwa papa mfuma mbanza dala maretrosho kakitele libandiko papa bukatema kuntara kozi nonga imina kolikake imwe mwingi mina wakabuya papa kitu tatokana na bana tunakujunura kabo maru yani vo uno ke bona sana mambashi sonika bona isina kona chembazi miniko kini ache sirasumuka bajeni sibasumuka uno mundi atinokamine ne onkatu uno kamungi ni waka kaba wensangu vubi kutu kilikamo kati kwa la mere bidite ko ngati bayangalele uno ngatu no buba unfura kunwana nzame kazole nwana ko Ekabu bukun sibikuize nuruteka zoran moroga papa ekora Kinshasa enzona ya 56 papa di muskonja kala beta wonso bakaitwe bagara bubu bimfumu bisakibu butitizorana tata sikeza sikayidika buneta tawa beta tunailira kamaru tunafute mbongo ngona sumbe bisi ekabu vuye vukina
ezuzi musenki mwa fumandongo ye karto yazi contact papa fundi kwa nyombachi yani mbuta kaleti bachapo batukabile nkamino kantu taile forulunda kutonda ngo batatumisinama unu kikibutumisina bachofere natete muntu dokenetiki buka kwenda anza atashiri kunkurumure avozolele kanata papa gane mazuti muno kuwenye nkamino gane kama mazuti mumwa amantema kintu mazuluma papa nako etruwa saya minkamino ikeina muna contact ikaritiyo kwa papa menza ina bura papa luni kuchuke mbati sakidi mafueni mkubwa sehemu hale Pakambo en tout cas zali historien makambo mingi ya papa Simon Kimbangu ye motatika lokola baoba yalobi moko mususu ba franc-maçon minei bautaki Congo Brazza baye kukutana na papa Diangenda balobi tosali 4 mikolo minei na se ya mai koluka ba savant mais tomoni que ba savant tokuti bango ezali 40 tokomine mais bango baso bazana bilembo ya papa Simon Kimbangu. Oh, siko papa denge na tuli bango ndenge boyebi ki bazali bilembo ya papa Simon Kimbangu bino bilembo yango toyebi bilembo ya catholique ndenge ezalaka ya protestant ndenge ezalaka kasi tomoni que bazali bango banso na bilembo ya papa Simon Kimbangu yangwana toye kotala yo. Alors, bamile batinda ki tata Lubantuku, marin trop chaud, musiki pete na poto. Po na makambo etali ba instrument ya faki. Alors, bakuti kona commande to stock ya biloko oyo ya lingumba ya papa Simon Kimbangu. Ba camion, ba voiture, ba tracteur, ya avion, na ba avion. Donc, pour la tour ya dépôt wana il faut soit magneni voiture pamba to monika to utaki nkamba te Kongo tolembi kasi il faut voiture pour la stock nyonso réservé na bana papa Simon Kimbangu siko lobi me pona ni biloko na ezako ya talobi makambo na c'est vrai ya biso no balobi papa ya bino abi fungola ezai pe na papa Dialunga na kiangani Salomon. Si mango ye papa mare trop chaud ayoko lebisa papa Fumambanza. Papa Fumambanza lobi ya solo soko na komia wa nyoso ye kasi bako kimangaye. Ndenge to kima papa tika ye lobi na yebi fungola nyonso c'est vrai ezepe na ngai kasi lelo soko na fungoli biloko nyonso wana soko ye bako kimangaye. Yango wana papa lobaki ete ya solo bolingana nano ndenge bolingo ya 56 botika koswana botika kowela bokonzo ya mokili ezangi tina ya chaise ya plastique we pamba te nyonso ebongami mpona biso yango na balobaki papa bongisa yango. Alors na période encore à 5 mois carton mobimba ya contact ya bamituka ba japonais baye kopesa ko na papa lobi mituka yango gaz esika gaz ezalaka tanto soko tendi chauffeur na moto akita koma na sala akitisi ye tanto meme mazuti ezali te yango nazo kokanga nzela moye ezali te kasi mokolo tata akoya oyo atelemi awa ye nde akobongisa yango papa Simon Kimbangu kiangani oye nyonso eza na maboko na ye wana azali kobaluka kaka kokosaka biso awa totalela ye tolanda nde ye. Nzambe atalaka volonté. C'est vrai, volonté, zali komona ne pas ya bato. O bazali kolinga Yerusalemi bazali. Beba mususu ai. Bazobona kaka ke
Yerusalemi eloko ezali te. Ezali bien ezali te. Pendant 60 makambo wana ebandaki ya ba savant. Yango na pekisi muta mundu yangaki abimisa secret. Yango bikolo bate ila ntebu kikongo mbumba sueka. Pendant 60 makambo wana ebandaki. Eye na 74 ndeka balubi wana. Etikali na papa mfuma mbanza akei. 2007 programme kitoko elinga kiko salama. Mais tala kaka. Biso kaka. Eza nango. Aïe. Gazo tala volonté kaka. To yesiko na ngwa kimbanda. Oyo akanaki kosala. Ekosala nini? Ni kamboto yeli nde yango wana. Baloba na bango, bafinga na bango, basala nyonso ngai kuna nazali te. Est-ce que 1000 pattes azonga kasima? 1000 pattes kenda wapi? Totonga Yerusalemi. Lobi na lobaki yango. Ke aliro tokomi nango bisika nyonso. Il faut totala yango tobongisa yango. Papa Mfubalongo atamulaki na 63, 64. Et tosalaki 2003, 2004. Totalaki Mbanza Sanda, totalaki kuna Natadi, oyo babengi Mpangu, Kizinga, Madinga pardon. La mwanzali toujours. Ebisaki mabangeza la mingi ti lelo na ebite soki basala musala lelo tokomi awa. Kambo ikomi pembeni. Tikali muke. Biso soki to tire retard mabe. Pona nini likambango ikomi koyela biso. Pambate na 2001 le 12 octobre. Tolobaki ke Tata Simon Kimbangu Molimo Santo. Oyo babetamaki na likambo wana mpe bazali. Oyo bafingamaki bazali. Mais biso tuza kolanda nde likambo. Boyoki ata babeti yo, ata bafingi yo. Tokangamaka na likambo wana. Ngala lembi te. Kino tolanda tosala ndenge banzambe balingi esala mabongo. Butu tuza kotambola, moi tuza kotambola, bakoliso ya pasi, mais tuza kolanda likambo. Tomoni mpe oyo balingi likambo yango bazali ebele. Mais toyoka na ndenge papa Kampo alobi, totia bolingo makasi. Po biloko yango deja bato bazobenga, papa ngai boye, papa autant de biloko boye, autant ya likambo boye, mais biso boyoka ezali te. Place nini bokotia yango, place nini bokobomba yango, foto bongisa nano. Boyoki ngeta papa. Emisala wana esalamaka ezali. Oyo mpe bazonkozwa kobénéficie na kombo église bazali kozwa. Mais makambo eza kozela bango. Lelo na kobimisa te, mais jour ezali na kobimisa yango. Pamba te etan ya biloko bazwi epeli. Na bambongo na banini mais comme église ekomaka même na nkamba te. Eza nango epeli oyo bazwi déjà. Nayebi place bazwi laka yango. Kasi entumpa ina siakanga maba fioti vise. Yango ekozala boye. Imbakisme oye. Bakoya kutuna moto mosusu te. Bakoya kutuna ndengai. Yalo nsekele.
oyoki ntango bakoya kotuna ngai nayebi yango te mpe namona yango te dati boye mbula boye tosalaka boye totindaka boye ngai nayebi yango te oyebi te monta ya boye nayebi yango te bato wana bakoluka bango te bakozongisa te ntango bakozongisa mpe mbongo ezali te si balia c'est fini etikali moke bokomona bango bokoyeba bango libangisme oye en tout cas tosala makasi totonga yerusalemi nga na ye awa pamba te tolobaki deja ki aza molimo santu bandima te ezali bongo esikoyo likambo elingi oya ya mabe te ya kitoko mpona yo moto oza koniokama faki oye yerusalemi oye bamusicien deja asi bayembaki nzembo wana nalingi nayembisango na ba yerusalemi bayemba yango zinzila za mazulu zisebwezi butala mwana nzambe bweyi nkika kwizila ezali ntango na yo mutu mwindo okosepela nzambe akokosaka te tozalaki bato te mikuwa ya pamba me lelo oyo nzambe alobi ke nakosepelisa bana na ngai zinzila za mazulu
Yerusalemi. Toza susu na makambo mingi te. Oyo tolobi ekoki. Me ndenge tosenge yango biso nyonso toyoki. Oyo ezalaka na 21 awa na ngongo Kimbanda biso nyonso tokomi batémoin. Mutuna na kora nzembo na tuni. Est-ce que vous m'avez dit que nous sommes en salaki? Yo koloba ingeta na monaki. Me pona nini? Yo kaki o monaki me olandite o salite. Ezali bongo Tuna wane kozala makasi. Mingi pe na 21 bazalaki na bango me bandimaki na bango te. Me bapapa ntango bayaki bandimaki na bango te. E tozongi lisusu. Tuna mpe ekozala kaka. Beto maru katunda dani moyende ediam. Momu kwenda kantami betu lyaka mokwani. Ikongo na fente ngana zalaki. Bongo na 60 ngana zalaki. Ngana yeko mwana na 2008 awa. Ngana lobika katoto nga place wana to bongisa. Tokotonga restaurant ndako bapaya ya monene ya kitoko polikambo oyo ekesango histoire monene au cave. Donc Fungo Kimbanda boswina bino okomi ville monene awa iba mindele bando besula bamona ko wakakanda kisasa si basajatina bezwana ko Etinzaka miole kitimintatu na voati mnantangwine. Wala bakiye kole. Nzambe akokosakate ezali kabu bapesi biso foto salela yango. Sinote nyonso elobami eloba makala toyebi yango. Me biso nde tozala makasi tolemisa nzoto te. Alikamwa tata Nzambe tozala makasi. Tosilisi na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. C'est ici que sera érigé le temple kimbangiste à Ngongo Kimbanda. Nous sommes toujours le 11 septembre 2008 à 15h18. Une autre actualité, c'est l'affaire au KV.
Manape Tatamoli Monsanto. Le 12 septembre 1921, le 12 septembre 2008, Ndenge Tolobaka, Tango ye abandaki misala na ye le 6 avril, likambo utaka mosika, likambo ebimaki kona ya makasi, mamaki mpavita alobaka likambo na mwana na ye na mukongo, ye alobi ata botumbi ngai likambo ekosalama, zakoboma ngai na mwana na ngai, mentango wana ekoya bokolandela ngo na mosika, kambo yaki komona na 1887 le 12 septembre na mboka Nkamba. Tolandaki histoire lobi oyo balobaki na biso kuna na kungu, lelo tokomi na ngungu ya Kimbanda eza likambo mosusu, pamba te ndenge tolobi le 6 avril 1921 nde abandaki mosala na ye. Aye kokangama na le 12 septembre 21, me ava akangama ye alekelaki awa place totelemi le 11 septembre 21, oyo tolandi na bato mboka na discours na bango pe ekomamaka na bamindele, tolandi yango na Papa Camp na kolobete awa nde écriture ebimaki na likolo OKV eleloyo biso bakoko na batata tokomi na esika oyo. Na likambo ya tata Simon Kimbangu bato mingi batiaka tembe, tala nano epai kuna ebandelaki na Angola komele biso awa, toloba ntango wana ababakanga ye ateyaki 2 mois na mboka Nkamba. Na kati ya likambo wana lelo toza na Papa Nzungasa azalaka malade, ye azwaka loboko ya tata Simon Kimbangu na 21, elelo totamboli nzela moko tokomi na esika oyo emonanaki ke OKV esengo bie esengo te oyo batiaka tembe bongele meso ye azwaki loboko, biso tozalaka te menga na lingi le 6 avril, Salu Kiabantika. Bisi nsubia mpila mumpila bia moneka. Muma kamuma. Buna kwa beto mungungwa Kimbanda. Muamoneka sinsu kia masono ma OKV. Mena mbangu ndulu vo. Owu kakana. Nzambi. Usa vangama. Bonso bwena mukanda Nzambi mu Daniel 5, 25 à 28.
Masono ma Monica Quantinu Belesa Sali Mugifalansa Baltazar Wakala mwana ntinu Nabukadenel Sali Mugifalansa Nabucodonosor Daniel Kakawaleda Mo Vanika Mbandungulu Musonga Vodiambu Didi Tuvuandidi mulumbu kia hunu diateka salamampe mutandu kia luta. Voilà mes amis, à très bientôt.